Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous êtes en direct de Grace Light Cosmétique. Je suis Cornelia, votre coach. Moi, c'est Tata. Moi, la télé ici. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Milolo, milolo, eh. Bonne année, wabibino. Babakuka Grace Light, bokota, bokota. Na otiki la bino vidéo sur place awa na ebi ke na prévenir ki bino na live ote mais ça la rappelle bien bo ça na ba surprise bo ba kite ke live e ozala to sali pe live etikali na YouTube bata Facebook pe botikali nango c'est très important ezana bata mususu na ko prévenir bino te parce que nazaki na makambo super au sala na vandi na kanti témoin 1 heure de temps mo nazala na tika na sala live. Bonne année na bana Grace Light nyonso tu. Live na nga lelo na omona na te na eka ko présenter bino ba produit na bino. Bonsoir maman Emmanuel Antonio, que Dieu vous bénisse. Baba Kuka Grace Light lena boybo silikelanga mama, il faut prévenir ba live na poto kotaka. Na batam suna pour prévenir tene na otoloba. Maman Francisco Mbote, Bele Francisca. Boa noite, boa noite. Batam suna ko prévenir ngote parce que vous avez na batu, bo saliboye, ba zubiloko ya ke hôtel bolobi tene, tikali pe na quelque temps. Merci pour nos cœur. Ba bisous. Moi na télé c'est Lela Baker. Ba bonne année Baker. Nathalie Getin na zape na temps. Tika na pesa baninga pe temps ata 1 heure de temps na présenter bon ba produit na biso ya janvier. Il y a 2023. Que Dieu vous bénisse. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année na bino nyonso. Que Dieu vous bénisse. Batu nyonso bazo kota. Baba kupa ki ba RT. So talika téléphone à moi que maman mta koti. Mbala moko moko bandi ba cœur. Baba kuka ezande ngona to ki pa te. To monika elo wa Grace Light to weli yango biso nyonso. De baba na ki Kongo to yali yango. To fitakani, to dindi. Nzamba lola pamola bino bonne année wa bino ngai mwasi ya tata. Voilà. Nzamba zolo kumu. Ndenga pesi biso so opportunité oyo. Ata na zomona na tembo ebi ezanga mongongwa mwasi ya tata. Cornelia votre coach. Voilà. Ba kero bo pesanga na zongi seli bino ngona nko. Pona linga bino mingi. Voilà. Lelo na ye présenter bino biloko nion surtout oto na janvier 2023. Ils ont un changement au salami. Ils ont un biloko wa kala mususu elongwe. Ils ont un biloko wa sikape et koti ebele. Alors, na ba life na biso to ko relaxa biloko nyonso tuté. Yo eloko nyo o sala, eza ko capturer eloko intéressé yo. To za na problème wana mo mingi, muto benga mama, na mona ki gamme moko neti oyo, eza gamme réparateur. Ils ont combien de pièces? Ils ont 2 pièces à corps. Ils ont savon nango ya gel. Ezana le sérum nango pe ezana l'huile de visage nango. Donc eza gamme réparateur. Alors ceux qui au sepela na makambo na kolobela na gamme réparateur au capturer que tant on a recommandé gamme réparateur nanga. C'est bon. Est-ce que son eza bien? Lumière eza bien? Bokomika son eza bien, lumière eza bien. D'accord. Pour les longs, ngamoko kam na osala. Côté son, côté nyonso, technique, ngamoko. Parce que na epse mutute. Voilà. Oyo, eza gamme réparateur. 2023. Réparateur eza nini? To salili ba hydroquinone ya ndenge na ndenge. Mfugulu pakala. Boye. Kutu wana balobi. Awa balobi. Gamme réparateur eye pour na ko réparer ba dégâts nyonso oto zanango. Tel que ba vergeture, ba rougère, sama peke katana, elong, merci maman nangai, sama peke katani, elongi na somona efisuki, na linga ki kongo mingi bino mo boyebi mena ko bongsa mo mo muke na lingala. Elongi na yo eza na élasticité te na français, na lingala eza na masusa. Ozomona ngo eza propreté. Et comme on a tant moko boye tika na ebisa bino ba mama to yebi, tentir ezo simbate. Donc, au comme il y a un souci, il y a un longi. Au salabo e kingo e comme il y a noir. Au salabo e kingo e comme il y a misisa. Au salabo e comme il y a ba buita. Ba mouma mou e bele ozo comprendre. Donc, laisse-moi te dire que, aux amours de gamme réparateur.
Gamme éclaircissante comme teint métis, teint blanc et coquine na yote tika yango epema. Yango tokanisi na gamme réparateur oyo, eza pe gamme moko kitoko oyo ekoboma yo ba tache, ekoboma yo ba biloko ba désert. Nyonso ya peau pour récupérer peau na yo, mais ekomema yo malembe pour na o récupérer peau na yo par rapport ya ba gamme teint métis na gamme teint blanc. Donc, si vous voulez récupérer peau na yo, il faut que ne molo. Parce que, ils ont un gel douche pour récupérer peau. Ils ont un lait de visage pour récupérer peau. Ils ont un sérum on a contenu pour récupérer peau. Ils ont un lait de corps on a contenu pour récupérer peau na yo. Non, pour bandakara malamoko papa bon moni na komi. Non. Mais pour banako récupérer. Wapi baker na bino. Na oloba bien. Moi c'est tata. Bo pisanga baker. Toleki na gamme réparateur capturé. Toye a na li solo na biso. Tango nga la bandaki etelo. Nazaki na maboko so bozongi na Facebook Facebook te. Bozongi na YouTube nanga 3 ans passés bon mona ba vidéo nanga ya ba prédication to ya ba exhortation. L'air on a grâce là était banana te bon mona maboko nanga. Nalaki na ba kento. Tentire ya lelo lobby mais ba kento. Alors tanga na yeko bandetelo na yeko tuna puna nazo utiliser mafuta ou esala nga bien mais ba kento ezolongwa te. Madame nanga bi naza na bord moko. Yango ndeko simba yo na ba kento salela ka wana. O ezana kati ya carton oyo. Yango na salela mais pour na bisabino vérité ezara facilité pour na ozwango parce que esala ma mingi te. Tellement eza trop na caprice moko et ça la maminte so que salami e umelati. Donc toza na ba sorte mi ba les sorte musu eza o ba mama ba somba mingi pa na biso et ça la rappelle bien na maboko na bana ne mi balé oyo. Bana ne mi balé o bazali antique kento ya muke ya sérum na l'huile na ye o ya munene. L'huile oyo o tchango na sac na yo o kamati ndambo tout antique kento o ya se au kotisi na kati ya l'huile wana au boaki yango na sac comme le rôle l'huile mena yo ya chaque jour. Mais ya mukolo na ye waza na kati ya eloko yo, ça le rôle cercueil oyo asukisa kento, asukisa makolo mabe. Donc maboko na ngande bomona rawana die matin, ye mtasala makambo. Donc on renouveler chaque 6 mois. Donc asila rane pété, so ça le kosote asila ate. Okocheka muke eza poto mozo fina place ba kento ezali ye azo sala musala na ye eza na ba poso mususu aolongolo ba poso wana meza na batu mususu alongoli yo ba poso te abani kaka mbala moko ko petola yango pe ko netola yango yo ba terme ba cœur abani ko pesa yango teinture oyo lingi et pa na biso ezali awa voilà. Awa, toye na bato baza plus difficile pe balingi ba ke na rapidité. Comme na bango peeling. Peeling pona osala ngo, il faut na coach. Soko za na coach te ko sala peeling te. Lelo awa na be lève o ba osala peeling ba ko za ta 8 o ba bani peeling na janvier. Mais chaque fois na contact na bango. Que non, ne fais pas ça. Peeling osala ngo pendant 27 fois x 3. Ça veut dire 9 fois chaque jour. Si vous avez un coach, ko somba peeling te conseil nazo peso, ko sala peeling te pe ko somba yango te. C'est très dangereux. So ki ozo bala, ozo sala fête moko, eloko moko ya mbangu. Olingi ke ba kento e kenda yo vitesse, o se retrouver mbangu, yaka na peeling, mais avec coaching. Sans coaching, na conseiller yo te. Botala ba photo a peeling na page nanga. Bota la photo à peeling na Facebook na bota la peeling nenge salaka. Ça marche très bien. Ngamo na sala 2-3 fois peeling, ça marche très bien. Condition nango, ezala original. En plus, ozala na meilleur coach a aider nango. Asundola yote. Que sala peeling na yo moko etalingate, wow, ezala très dangereux. Donc, wana to leki na peeling. Awa to sali demande ya ba maman nyonso a Grace Light. Ça veut dire botangi yango bakomi lait de beauté bilenge. Bilenge e banaki année passée. Ba mama ebele na Grace Light bakoma ki kopakola bana na bango bilenge. Bilenge e bandi na 12 ans
Tilikolo, 21 ans, 22 ans, 23 ans, pas de problème. Bilenge ezali mingi, pona bana o bazana ba problème na po. Ba étudier yango très bien. Tozana ba audio ya ba mama o ba zongi silibiso ba témoignage ya le bilenge. Mwana azali nkubuka na Kikongo, na français nkubuka eza nini bo sunganga, eza po sèche. Ba po o ezalaka lokola ezo fusuka. Donc ça veut dire ezo bongate. Ozo parle mwana mafuto, parole na 10h na 10h15 mwana nzuluki. Donc, ye aza pona ko longola mkubuka wana. En plus, bano bazaka na ba problème ya allergie. Ye aza pona ko longola ba mama ebele, mama moko témoigner tindi bodio la bi mama conseiller ba mama le bilenge. Nga mwana na nga ninga zalaki akwanza kanzoto l'air nyonso. Mais na nzela ya le bilenge azo kwanza lisusu nzoto te eza testé. Ozo mwana na teinture ya mwana kitoko. Donc, le bilenge ezo banda na 12 ans. S'il vous plaît, ba maman, na se à 12 ans te. Na se à 12 ans te. Parce que, ndenge basaleli yango, moi na se à 12 ans koko utiliser te, ezali kaka likolo ya 12 ans, kino likolo. Toyokana. Soki tolobi loko wana bakomi bongo, peza bongo, ekende la bongo pona esunga mabota na biso. Donc ça veut dire Grass Light, pe azali na mafuta ya bana. Banda ko partager na yo, papa, maman, bana, bakoko lokola biso bampaka, biso nyoso se retrouver bongo na Grass Light. To kene pena na lo mango mingi po ba produit eza ebele. Awa toye na kit bouton. To moni ba mame ebele ba tondi na ba problème ya bouton. Oza na savon moko o eza escargot, eza meilleur savon pour na ba bouton. Toza na sérum, toza na visage, comment je peux dire, crème ya visage ya anti-bouton, toza na liquide ya visage ya anti-bouton, eza na boîte mo amuke. Anti-bouton o salela on kaka seulement le soir. Eko pepu kisa. Ça veut dire eko pupola yo bouton nyonso tout ne long. Dans 10 jours, ba bouton na yo nyonso ne longi eko vanda. Soke vandi comme ça ozongi na mafuta na yo oyo za eko pakula. Tango ozo sala traitement oyo, oko simba mafuta na yo te. Oko kenega na yango, eko yindisa yo te, eko pesa yo bopeto bwa elongi. Parce que yindisa rate. Ye azo kausa ba bouton na yo pendant la nuit, ndenge bakoma, azo séché yango, tango ezo sila, ozonga na yo na mafuta na yo. Voilà. Tozongi lisusu awa, pona kolakisa bino, tozongi lisusu awa pona kolakisa bino, biloko ya ko hydrater po. Na uta koloba awa, ezana ba mama ebele, poso ezo simba lisusu te. Mais, olingi kotika te. Teti na choko. Choko ezalaka bien soko ezo simba. Baya basi. Soko ezo simba te ezali alerte. Ça veut dire ezo loba no, hein? Fais attention. Téléma. Nourris ta peau. Hydrater yango. Bien aimé, biso nyonso ba auto tchara ba produit éclaircissant. Il faut y ebela. Maman Louise, bonsoir. Maman Clara, bonsoir. Maman Marilando, bonsoir. Asta Paul, bonsoir Pauline, bonsoir. Il faut oyebela. Ce qui teinture ezo simbate. Teinture ezala po ezana ba caprice nango. Tant mususu ezana posa epema. Mais yo ozo bidika. Ko bidika ezala kwa ko bakisa. Ate, o loko le simbite, tikana kene na wana. O loko le simbite, tikana ke non. Soko remarquer que po ezo simbate stop. Kende na ko hydrater pour ko nourrir. Oyo, na poussi pena azali, crème nourrissante à bave d'escargot. Eko yindi sa yo te, kamata bisaka na yo kanga oyo za eko salela, kamata crème na yo oyo bandi ko pakola yango na tongo, à part ça, ozana ye. Liboso to bana eko teka yango te, to za eko teka yango kaka na kati ya gamme. Mais lelo to zo teka yango libanda ya gamme. Lait nourrissant à la vitamine C. Pona ko nourrir po na yo. Tania, bonsoir. Tozo teka yango libanda ya gamme mobimba na yo à 250 ml. Oza la mona Grass Light. Oza la mona Grass Light te. Na yebiso eloko moko même pas osomba mafuta. Oza na intérêt ya ozala na lait nourrissant. Po eba na ko nourrir poso na yo. To sala ba constant mususu muta pakolaka mafuta bien mais poso na yo eza trop léger. Na poso no oya omona
Au moni neti ba mi 600 moka mike. Ezo sala yo na mwa ba rougère. Parce que poso na yo ezo kouenuka. Ça veut dire, eza ne peser te. Donc, ozo nourrir yango te. C'est très important, ou ba na nourrir poso na yo. Qu'importe gamme ozo pakola. Qu'importe ma foot ozo pakola. Faut nourrir po na yo. Pas na biso ezala nini. Biso bato tozo teka neti ma futa. Pas na biso ezala muta tela. Mais to kontara mingi teke mutu wana tanga azo tela azo kende wapi. Problème à makasi yali tant mutu wana azo zwa teinture, il faut abana ko hydrater po na epe abana ko nourrir yango. Et pas na biso na grass light, tant o pakoli gamme na yo, tant o gamme sili na 3 mois, 2 mois et demi, po kota na gamme mususu, il faut on nourrir po na yo pendant au moins 10 jours ou 2 semaines. Ozo nourrir po na yo. Soko lingi ko tika gamme na yo te, na tongo ozo nourrir po na yo, le soir ozo sale la gamme. Parce que ça bande ko mususu lobi na ye telemisa gamme do dans 10 jours. Maman nga nazo kende kini. Na ko telemisa onde nini. Il faut na pepuka. Lokolo lingi ko pepuka. Maman e Francis Sunda bonsoir. Lokolo lingi ko pepuka na tongo hydrate ta peau. Bien aimé, à partir à 30 ans déjà. Ba peau na biso 30-35 ans. Na domaine na cosmétique, collagène na biso ezo kita. Ba peau na biso ebani ko kena ki bompaka, ebani ko lemba, ebani ko fane. Il faut prendre conscience, nous les femmes africaines, nous ne sommes pas là pour nous éclaircir ba peau na biso, mais pour nous hydrater yango et puis pour nous cotisa yango vitamine, c'est très important. Tant on a la teinture à bien, pour son les a hydraté, et a vitamine, c'est bien. Ba pour son talon on a déshydraté. Donc tant on a talon papa pour ce lemba. Mais mouton azo lemba pour so azo kobidila. Donc chaque tongo amoni mama Cécile wana nini euti kini ekinga disol asombi. Wana balobi euti nini euti boma euti wapi. Non. Et loko nyonso tout ba tchara na pote. Il faut ta la contenu nango. Est-ce que contenu est meilleur pour na yo? C'est très important. Avec ba l'âge auto zozwa. To ali suba na ba 20 ans te. Poto ko mo parlera ma foot à 20 ans. Non. Ma foot na foot na contenu moko ya âge na yo. Na ba vitamine o ego sunga yo. Voilà. Pas na biso eza a o so mango moko pas de problème. Toza na meilleur gel douche na biso o koki pe ko somba yango moko pa na biso. Oza ne loko no mususu o parlera pe mafuta na yo o koki pe ko somba gel douche pa na biso. Eza 500 ml bien dosé et travaillé. Et bien mama teinture wapi na tolo no lengo mama na tia le longiko soko lingo chango le longi ça veut dire ko vandisa yango te. O pompe nam na loboko o sokoli le longi na kingo o longoli. Mais à partir ya kingo tina nzoto o koki ko vandisa yango 30 minutes avant o kota na douche. Sorry. Tango o kota na douche, il faut somba frottoir moko pa na biso peza na ba magasin peza na ko laksa yo. Ozui yango o sopi premier maille ozui frottoir wana o frotter yango nzoto no mobima. Donc ça veut dire o poelembisa poso na yo exfolier poso na yo. Linyuka ngo exfoliera po na biso. O tie linyuka wana o lekisi yango elembisi poso na yo o sopi maille no ya gel douche. 10 jours après ba o sentir que poso no ndenge koma gel douche eza meilleur. O poko o somango ya pambe pa na biso. Tolongwe wana toye na masque. Masque o eza ya visage te. Ezali masque ya corps. Okoko poser yango na kingo, na ba bras, na maboko, pe na makolo. 3 fois par semaine. Exemple ce soir, au sokoli, ozu masque no eza masque éclaircissante. O poser yango na misapi na oso na bakento, na maboko na yo, na kingo na yo na se ya mapeka na place nyo sozo mona ke eza ba noir. O poser yango 30 minutes au sokoli, séance mususu ndengwana, séance mususu ndengwana. O sala yango 3 fois par semaine. Donc eza masque éclaircissant mais eza visage te. Ya ba visage to zala nango mais o azali masque éclaircissante kaka ya corps. Voilà. Groupe nyonso oto ye nango eza ba sérum oyo eza na grass light. To so lesili o lexili kuna parce que yo za blo kuna. Ya. Groupe nyonso tu oyo tozo mona eza ba sérum oyo eza na grass light. Na bando laksabino moko. Oyo eza liboso eza sérum moko ya pembe eza temitis. Eza ba sérum oyo okoki kosangisa yango na mafuta na yo.
okoki kosomba yango ya pamba epa na biso ou okoki kosomba yango ndenge bana Grass Light basombaka babiloko na bango awa. Donc eza tellement bien éclaircir yo ndenge biso tolingaka biso ba congolais, ba angolais, ba africain na bien nde tolingaka ke teinture nanga ezala très bien. Awa toza na ba des roses. Bato baza bana Grass Light ba yebi yango. Ye na liboso komo na ye talanga bien. Elobi na onde ko moko benga lobi mama. Obana nini popesa komo talanga bien ngabi parce que ngamota na mekia on a bi. O pena komo ne talanga bien. Donc tant on utilise un muto otalo. Bana Grass Light nyonso tu boyebi talanga bien na lobi bato baza na ligne ba bana Grass Light te parce que ceux qui zaki bana Grass Light ne la lembi ba cœur. Ata boa mingi te na prévenant ki yango te mais cœur ezate. Ba vidéo nyonso ceux qui za na cœur te ezara protéger te na Facebook. Yo sepela ozotala pour capturer belo osomba mais vidéo sur le longwe ba ninga msuba otala te. Donc to protéger les ba ninga vidéo tang ba oya. Biso na Grass Light so koti life na biso yarara na cœur na yo. Yo zo mayele moyo na cœur na yo. Donc yé comme la talanga bien. Okoko somba ngo pa na biso mais soki tikali muke ne place ezalaka ke non ezaka pona bana ndako. Mais soki zana no ebele to tekaka ngo na mutu nyonso parola mafuta na ya mutu kingandi olingo somba talanga bien somba. Mais soki ebani ko kita composition nango ezoranga temps. Na linga mingo teka ngo moko te soki ebandi okita. Mais soki zana nu na teka ngo moko. Awa tozana Dr Balola ngo momuke. Tozana injection glutation. Baza couleur mo na talanga bien mais baza composition mo côté. Yé aza chef ya ba sérum tout. O ezana Grass Light. Chef na bango avanda na mbende. Parce que yé ezala ba bras, ezala kingo, ezala nyonso apupulaka. Apesa ka teinture mo très kitoko. Aza yé mo côté azala na savon na ye komo na ngo kibungu. Nazoya kolakisa bino kibungu kalati. Donc ba on a la kisi eza ba meilleur sérum na biso otora nango na Grass Light to teka ngo pe moko mais ndenge na utoloba soki moko nango ekomi ko kita anantana na composer ba mamusu mamoza oza méchante oza gentité pesa nga talanga bien pesa nga ingalisa pesa nga na pesa yango kaka soki na monikie naza na 2 ou 3 cartons na ko pesa mais so na tikali kana carton moko exemple ya 12 pièces ou 24 pièces na pesa soupa bana libanda te na koma bana na ngamoko liboso ba consommer en entendant na composer na koma mingi ndengwana eloko na auto sabino yeyo katula komo na kikongo komo na savon gluta mais to benga ke kibungu ona o sex la batu le kibungu mama ya pas le kibungu wana bana babota miao. Donc ezana fille moko na yambaki ya lelo aza mwana nga akotala biso aza na une teinture noire caramel ya salela kibungu kaka mais tango moni yokoki nelengi ya teinture kibungu akendaka na elongi pe na nzoto problème na ye afandaka na elongi te sokola ele na elongi leka mais na nzoto na ye okosani ata 2 mois nzoto na ye otie na loboko otie mai fulu nyonso tu ovandisi 30 minutes. Merci pour notre cœur, pour notre j'aime. Fulu nyonso ovandisi 30 minutes à partir à Kingo. Après au côté sokoli chaque jour je vous dis la vérité nga wabino kibungu na salle leka 2 fois par semaine parce que aza fort. Mais mutu azana na ba mvilu ça veut dire azana na ba noir. Alinya tela azo pena teinture na kitoko ako sala kibungu ata 4 fois par semaine. Luka mutu peti kiso na mukongo. Neti nga butu aleo na lala kina kibungu. Na lali ne na nzoto te na lali lié na parti ya ba jambe na nga. Ti na manzaka na nga. Na potie na lali na tongo na sokoli kibungu soko sokoli lié ko banga te. Tango zo sisa ko sokola e boire misu na sima baignoire. Okomi tu na salité o ebimi na nzoto na nga clémentine, ebimi na nzoto na nga efrazine sunda, to ba chelinga ba boakelinga salité ba boakeli yo te. Kibungu akosokola yo peno kamo lobi salité o yanga te. Composition na ye azapo a nettoyer pena corps no tie ko koma kiu. Do simbi pena nzoto zo ka kiu wana za musala ya savon kibungu. Awa tozana ba vitamine na biso nde na utoloba. Tozana collagène ya visage. C'est très important que chaque collagène na visage na yo pour na ko lisser visage na yo.
aza anti-vieillissement, collagène. Azo booster collagène naturel autobota maranango na kati ya nzoto na biso. Na ba poso na biso. Na certain âge, ndenge na lobara même na ba vidéo na nga, ndenge na tangela, ndenge ezali, collagène na biso ekitaka. À partir de 30 ans, batumsuku to mona 25, collagène ba no bouger, ça dépend. À partir de 30 ans, on peut remarquer que beauté na yo, on va nous perdre élasticité. Batebele o mona a la teinture autour no bi collagène, eza ninyo collagène na on. Na yo ka kombo na yebarte mais yo na teinture nyo so eza na nzoto no. O bi collagène te. Oza la vitamine. On a ça la vitamine T, ni vitamine E, ni vitamine C, ni B5. Vitamine A, ba vitamine tout aza na ngote. C'est très important, tous en a ba vitamine O, pour na poso na biso. Eza na cherté. Tous aura ba salaire, tous ça la mbongo na biso na ba poso na biso. Okoza la mwindu, oza choco frappant, oza teint ébène. Ba mwindu beno ya première mwindu wana. Mais mwindu no kitoko parce que oza na vitamine, ozo bongsa po na yo. Ndenge ka nzoto na biso ezaka na besoin de vitamine bien aimé, ndenge pe ba po na biso ezaka na besoin de vitamine. Poso ge bani ozanga vitamine, poso na yo e bani okena kobeba. Ngana zoka ba photo ebele. Na zui photo ya mama moko. Na tuniye. Oza na vitamine kingandi. O elaxini na ebi yango te. Po na yo eza na vitamine O te, eza na vitamine O. Autulanga mama, oza nganga. Ngabi, mais finalement, au sali connaissance nanga bien te. Abi po na nini. Ngabi, oyebi linga wabi. Ote na mona gyo pa mama Irene Masiandoki. Bonsoir ma chérie, mama Irene, Dieu te bénisse. Na biso lingo so mama futa pa modu, faut se renseigner sérieux. Na za simple vendeuse te. Na kenda na direction ya classe oyo. Yango tango pesi nga photo no. Na oye biso makambo na zo mwana elongi no. Abi po makambo zo bisanga na munyo lokwa nganga po makambo na nyoso kaka yango na za na ngote yango lobeli ngabi. Oui. Parce que na domaine wana ba olakisa o elongio eza na vitamine na eza na ngoti. Elongio ezo zanga eloko na ezo senga eloko. Aussi sa classe te ozo papier sans oye ba biloko wana. Ba mama conseil na ngezali to zanga vitamine te ya komela ezanga te e bomaka mutu te. Ndenge to so kwa prendre vitamine wana eko boma yo eko salobo c'est faux. Eza lukuta manque à connaissance. Vitamine boma mutu ezate. Awa to ena scorbic. Toza na deux sortes ya ascorbic. Ba mame belé baza na ligne ba omona ke azana ascorbic mais ya pembe. Ya orange boete. Nga na yebise bino na life na mela na salela ascorbic ya orange. Na salela ya pembe te. Pourquoi pembe za capsule? Estomac na ngana capsule ba yoka na ate. So na meli lo mo capsule e sala nga ko soa. Alors nga na salela o eza comprimé. Ya lo wa lilala. Ba koma nini? Docteur fallait ko balola ngango. S'il vous plaît. Voilà, na linette te mena omeka. Balola sumuke. Voilà. Anti-vieillissement précoce, booster d'éclat, protège des rayons UV. Donc, les rayons, ils ont moyi. Ils ont protégé yango. Ils ont protégé na yango. Na se bakomi atteindre l'apparence des rides et des taches noires. Donc, et l'on la baridil, na ba taches noires, ils ont protégé contre ba UV, ba rayons solaires, ou et yara ko bête, pour que ça biso ba mami, et bamba biso biloko wa noir et bamba biso. En plus, ils ont aidé yo pour na ko peso éclat ya kitoko na visage na yo. Batu musu to mona ramona teinture kitoko mais asan éclaté. Bouitastique, auto benga na grass light, azo bouita te na kikongo. Donc azo pesa ba farte ya teinture. Mais azo mona benaza na teinture mais azo pesa l'huile moko te éclat. C'est ça moi iso convenir nango. Alors, eza lo wana ba gelil o ya vitamine C ascorbic aye ko peso éclat na visage. O mela onka mako na tongo so la muki na vera maya munene isili nango. Eza makama minene te. Awa tozana crème de visage moko kombo na ye Katula Kiadi. Katula Kiadi toteka na biso na kati ya gamme te. Ezala yo za na life na biso mbali boso kota mama Abigail de Jésus. O décidé ka na mega grass light. Mama na lingina mega bino na Katula Kiadi. O sombi Katula Kiadi no tango meki on mafuta wana ya kitoko. Kombo na ngo Katula Kiadi po anini? Katula Kiadi za na Kikongo. Na lingala eza longola souci. Na français longola souci. Na lingala ya ninza mega Katula Kiadi na wole kwa na lingala. Longola mawa.
longola nga mawa na sens nini nazwi ba choke nazwi ba mawa tikana ke na grass light na meka katula kiade elongolo pe na mawa ozonga donc so sali katula kiade 3 semaines à pamba ozonga ye to tekaka ye ya pamba katula kiade eza pona bato baza na teinture balingi teinture awa toza na dele o bomoni etelemi oyo ye aza caramel caramel eza fast action. Donc, bata caramel ou aligni abuita, angela, mais azamuta choco frappant. Mais aligni choco frappant ne épesa ki toko mingi. Na 2022 ezagite. Écoute na 2023, bangomi balé na oyo. Ye aza teint clair, mais to teka ke moko moko, asani na kati ya gamte. Donc, mutu so aligni kara, maman aligni teint clair rosé. Donc, au bien, teint clair, moi, qui toko ya propre. Yé to teka ke moko moko, mais ça l'est de visage. Nga parle na ma futa mutu mususu, mais là, ouais, si mbanga te longi na ye. Ah, pa na biso ko soma moko, na 2023, o soma moko na yo. O lobi ka maman na lingi, o capturé. Na lingi teint clair, wana o ya rose, o teke la yo. Awa, aza caramel na ye aza katula kiadi. Donc, capturer kapo, et salanga, mutu pas cité, salaope mutu pas cité, tan oya. Life na biso toke na ona suka na yeko laksa bino gamme na biso mobimba yeyo ya grass light. Gamme oyo eza ton métis eza ton blanc. Na caramel ko ya te poto ko bambo mabanga. Bo pesa nga ba cœur, j'aime de cœur parce que na moto abolingo bana grass light. Voilà. Gamme oyo comme on a gluta injection. Et cartonnera très bien. Na ba page na nga so bomoni gamo bato ba lobela oyo. Maman laisse tomber. Et ça linga bien moko. Et longi na nga ndenge ezalaki banana continue injection. Tala ndenge na komi bato injection o wapi yango injection yeyo. Injection eza na 10 pièces. O sa elango 2 mois demi. Eza suka mama bigaye de Jésus alobi gama yo. Suka na basala. Suka. Eza très dangereux et rataraté. Maman ko lobi malav mamengi ndwini. Abi wana ezaki na malav. Abi menga na koloba ba game beli na salili ngelokote. Mais na grass light kola pambola bino. Naza na fierté liboso ya kopesa matondo pa mokeli nanga pona mayele wa pesa ki ngana composer gamo. Et puis naza na fierté ya main d'or ya mwana télé si moi c'est tata Cornelia na grass light. Parce que ngamo kana kolobela gamo te. Yo tanga na ba page nanga. Loba nanga mame pesa ngata ba témoignage loko partager la photo te. Oko yo kaba audio ebi na mama na nazik sabiloko. Mama musu mama na kiloko la nkoba. Angala zaki boye. Mama merci. Mama docteur. Mama boy parce que ce que le go marché tondi maka. Biso ba congolais surtout tondi mate. Il faut to voeza. Eloni nango za wana simba. Nzamba za na grass light ça marche très bien. Voilà. Awa toza na ba visage na biso mibale. To benga na tête noire na tête blonde. Na liboso na ye toza na mafuta na biso ya moi. Grass light to parolaka ye na butu pona ko ekitelisa. Na moi pona poso na biso ko préparer yango. Ye wa telemi ya 250 ml aza miliki moko pona ko bongisa poso no na moi. Kuna toza na gel douche na biso ya kitoko pona ko ngengisa yo bopito bwa nzoto bwa mwana ya grass light. Awa na se toza na gommage na biso ekoki kozanga te pona kokwesa ba peau mort na biso. Na likolo kuna toza na 3 mafuta na biso bakomi le gluta injection pour corps. Toza na jaune, toza na 2 ya couleur blanc cassé. To bandaka na jaune, to kene sugisaka na ba blanc cassé. Ça cartonne et telisaka nzoto kitoko lokwa na filme. Propre quand so bota mabongo. Awa toye na savon na biso ya kitoko oyo pe ekobongisa yo. Donc total toza na 10 pièces. To kale yo pe na mafuta tongo, soko lingi ba vitamine, olingi ba rajout, o bakisango libanda gamme na yo. Kaka ndenge moni 10 pièces oyo na coaching nanga, o salela ngo 2 mois et demi. Parce que visage oyo ya pembe, nga na salela ngo 1 mois na ndambo. Visage ya mulikolo ndenge moko. Ba mame bele temps na banda kisika ko présenter ba gamme na ndimité, mais léon na bengi na 3 mois. Ma chérie Véro,
Yo toi mo ekoki ozongi te neni. Mama, etikali ya mukie nazo fio takana nazo ya. Ngabi omoni kokokisi. Omoni kokokisi demo kokokisi toi mo na gamoyo. Voilà. Soki olandi ndenge na koyebisela yo ndenge ozo ko utiliser. Ezatike pour pas ko le belé pour kozwa teinture lokuta. Mais salela ndenge coach azo yebisa yo. Na muke ozo pakola, na muke ozo utiliser pe ozo mona teinture na ndenge ezo bima. Obwa kama na ndenge muketi. Na lingi bino mingi, nzamba lola pambola bino, na zalaika na tango wana muke pona représenter bino biloko. Na sima ya nzanga, na sima ya sakara o to sakani ngana bino, soko lingo commandé, yelanga capture na yo et ozala bien. Video wa biso ezotikala na Facebook. Pe video yango pe ezoko kene na YouTube pona bato baza na Facebook te. Soyez bénis, to memela onka aboyi. Mikolo to banokene ka aboyi, to zo lakisa lobi to lobi to elibino bilo wasika et permettre que bande ko nyonso pe o batali no batali te biso tout se retrouver na Grace Light. Et là on na ko senga bino na Grace Light. Et là motuya on na ko senga bino ya liboso ezali bondeli na bino. Li bondeli na bino pona ko avancer Grace Light. Ti peux acheter. Oko pesa nga ba cœur, oko pesa nga ba j'aime. Mais o eza plus rapide peut protéger ngai na Grace Light c'est ta prière. Prie pour Grace Light et que de liboso nzamba protéger misala maboko nanga na opambola nzambe na ba mama nyonso o bazotinela nga ba prière. Mama merci tala libonde lina ngeza boye lelo nga libala na ngezongi na zwi kimia tentire komaki mabe mobala komaki kuluka bana basi yo bazana ba tentire kitoko me na nzela na yo makamona lobaka na lobaka ngo pamba te so lingi audio na pesi yo na kokosa liboso batu nyonso te na komba mninga nzambe na nga azomona nga pona zo mbongo wa mutu non de réalité oyo sala na Grace Light. Eza na mibali msuba balinga la bango basi ya teinture. E bana mibali msuba balinga la bango mosa za mwa mwindu. Donc mobali na mbala ana guna e. Yo ke perdre teinture no na bichacha. Papa komo lobo na sepela no sute mibala vérité baze. Tito na omono iti makaku mobo na ndako. Mama telema luka. Bongisa teinture na yo. Mama na bi mama bana na kota Grace Light da somba suma futa te première gamme na soma ngamoko. Ba gamme nyonso zo mona na mbala na sara virement po andima yo. Andima Grace Light aza teti andima mafuta te. Mandima Grace Light. C'est la grâce de Dieu. Soyez bénis. Samalola pambola bino. La Grace Light. Ouais. Obongano kaka. Yo mogozo kemale. Bana Liège. Bana Belgique. Namir. Bana France. Bana Londres. Bino nyonso. Luxembourg. Ba bisou ebele. Ba soutien. Ba koukou nyonso. Grace Light. Et pas écouter mele bino. Nzamba pambola bino. To partager vidéo yo. Na cadre ya aide ya mwana mboka. Lobi to so nande ko moka lobi. To mona passe na biloko ali. To mona passe na biloko al. Kasomba boye, zonga boye, sala boye, baata bandeko na bisote. Mais loko mona mboka, to soutenir kango te. Il faut na kene luka moko na oye bakutu kotanga makamba komite. Yeba kango esa pona teinture na ote. Ba sala ngo pona teinture na bango. Ko bosa na te. Nzamba lola pambola bino. Bisous, 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 bisous.